Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste votre bêta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mbote bandeko balandi ya site nation internet ya Tindika télévision, c'est votre humble servante Sephora King. So we message toujours koyamba na betando mike na bino bisika no so bason lepso message ko kuta na bino bo continue ko zala pour na biso biso peut toujours pour na bino bo s'abonner massivement la carte Tindika télévision et ko sala vraiment malamu na bo sanité ba boss na nga wazali bazali ya chaîne ya Tindika télévision na ba combo ya papi Kelina Rifin qui sombe na bo soni pété mon vieux Jano ilanga moi na Londres solo balobi mon vieux Jano ilanga moi na Ngiringoto na bossa noté Alida Tango ya Bediti Mwanza pe na bossa noté fidèle internaute na zali na invité na nga o bomoni moi mikole belé na combo ya la Black Diva o ya c'est ko manquer bino moi batan ebele mais boko meka ko yamba e pour que a s'expliquer pe lelo ezali pe jour anniversaire na e à cause na bakano na ba souvenir na e ko sala vraiment malamu na kopesa mbote mo na mboka la Black Diva. Oh, mbote Madame Sephora, na sepeli sous comment na yo lelo, mbote balandi ya Tindika TV avec Madame Sephora, o yaza serviteur na bino amataka kitara pona kolokaka ba information bana kikwiti na pesi bino mbote bandundu na bosani bino te mikolo ebele bo déranger nga trop mais ba makambo elekaki moi ebele ça fait au moins 2 mois to monanité lelo na moni ndenge za mukolo na ngai na sepela ngo elongo na bino na zela pe ba CMS pe ba vidéo na bino moi cadeau et ça la pe moi bien talaka muto bolingaka il faut bo sepelisa e ba chaka fleur tant muto azana bo moi Sephora. Merci. Ngoka toki ma directement na actualité to moni ba sénateur mususu ya après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, Tilalong, et Alikosa la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau de produits cosmétiques. Yasolon, produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret à solo, où y a posé à maman moi c'est qui toko. Posé à moi sur penza basali kolula, posé à moi sur mobala kotala et à l'embate. Posé sur kotamboli, masanga sima. Eh oui, yango ne va produire ce comme na kake Eden Store. Là va produit alimentaire, où y a Eden Store, yango de secret à cuisine à maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na wezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store. Yangambu ya FCC bazali ko recommander na le sénateur à vie Joseph Kabila afin que a démissionné na toute coordination ya FCC. To éviter par rapport ya makambo wana to masolo wana intervention ne cause animo na mboka. Vraiment Madame Sephora ko kamusabiso te. Po tolobaki ke nangonga ya suka basale nzambe ya solo ba omona na ya lukuta pe ba omona na so ba sentir que bazana posa ya ko aider peuple congolais ya koza l'ensemble na mkonzi mboka même ido na mkonzi mboka o aza wana kaka juste pona libumu na ete famille na ete
parti moko boye politique te azawana juste pour na bana mboka ba congolais nyonso bazala ya libanda bazala ya kati mais azawana pour na bango so ba monique et kosimba bazala mon très cher sénateur en vie a ko démissionné na eza souhait na bango mais bazana mutu bako voter na bango mutu bazui kaka mutu batu bazebele kuna bango bazebele wana bango bakolinga pe ba voter pour le moment na monique ba voter lisusu mutu akozalaka na posa ya parti politique na ete posa kaka ya libumu na ete na ba membre kaka oya salaka na bango musala te azala pe na posa ya peuple congolais a se retrouver na mboka na e oyo tata Nzambe atindela biso atikela biso pe nde to sepelaka ka mboka ka moko tozalaka nango richesse etonda soki amoni ke mutu wana nde bakotambola na elongo c'est bien bakako démissionner na ye bango ba voter mutu mususu il y a l'intérêt à peuple, oui. Tout le monde a les sénateurs à vivre, que ça a été avion et si la côte décollé, mais par après, tout le monde qui a fait à voyager, n'a pas si que tamboula, mais tout le monde peut les sous l'actualité quand tu mets ça courir derrière l'actualité et il faut atterrir sur le lobby vendredi dans Ngambo ya Lubumbashi, tu as le moins intervention. Oui, madame Babando Boya, par yomoko yebi makamboza na mboka na biso ezebele bazolande la biso makambo ezebele makasio il faut battre balande la pe bana mboka baeba omoni banda président Félix Antoine Tshisekedi azwa pouvoir tokomi omona lokola balongoli biso mwa rido moko wa boya mwindu ezalaki liboso ozo comprendre te pourquoi biloko yo e bando zelaka moment oyo poto bando mona pole o tozo mona tango ozo sala ka likamu na butu na tongo ba devalian osali bo emeli boso ezalaki bongo te mwana mboka Joseph Kabila sengaki akende na ye atambola ndenge mutu nyonso bando tambola me makanisa zalaki nango na kati na ye ninga ni yo toyebi te yango ba monaki ke ako déplacer na moment wana ta kende na mboka ya Katanga ndenge abando senga akende et à Kendakite, Babando Boya Boyendenga, Senga Kende Kolezi, Pona a Kanisa qui soit commis Kolezi, à Sala, oh, Sengela Sala, Alukaba, Choding, Naya Kota, Anzela, Alingaka Kota, mais Nayoki, que Bapeki, si plata déplacé avant Dakana Kolezi, bah, ces jours, Nayo, à Senga Zalana Kolezi, à Zalawana, et puis soit Sisi Bisengwazo Salaguna. Soit zongi na capitale ezaka bien soit tikali na Kolwezi eza bien mais ako déplacer te Kolwezi akota mboka mususu pona nga na yebika ko déplacer lisusu te. Comment peut madame na zata en déplacement? Oui, madame n'a déplacé, c'est normal. Les gens dans la famille, ils ont déplacé, bah ça là haut, bah moni. Mais déplacement là, bango ils ont suivi, n'allez surveiller nani na lisu ya Nzambe, na lisu ya peuple congolais. C'est-à-dire biso ata tolali na banda kuna biso tobi ke tokomi olala, to moni ke Nzambe azui makambo nyonso na maboko. Pona biso to moni ke Nzambe azui Kongo na maboko banda mwana mboka Félix Tshisekedi Antoine apesa mboka na stade de martyr na moni ke makambo nyonso sikoyo est commis contrôlé par Dieu. Va convoquer la Black Diva, va convoquer le gouverneur Richard Mouyej, Jacques Kwabula, va convoquer par rapport à ce que le sénateur a vu à Zalaki Nangambu ya Kolwezi, ndenge basiliko tambusa to le koto moins intervention pour na ndenge basiliko convoquer. Oui, moi la mboka so ba convoquer bango, c'est-à-dire il y a un ça ne va pas. Tozolo ba muto azoya na motema mabe azoya na lolenge moko ko aider peuple congolais te ozoya ka juste pour na koboma yeba ke musala na yo ekobeba musala na yo ekokoma namba mbilinga et puis bakolandela yo makambo ebele gouverneur depuis sénateur en vie akenda côté yazali amila kisi parti na tellement amesana. Oui, bazalaka na ba makambo na bango basala tomola bazala na ba rébellion na bango ba bongisa ba makambo na bango mais Nzamba ko sepela te bosa sous peuple congolais mabe pour une fois encore banda ndenge Félix azana pouvoir boyna ebité pour Félix ndenge azana to mone kaka demi-dieu hein mais oui a comité mais azanzambe o ngana za yo moko yebi ngaso président Salima be omoni ngala na panzaka na lobaka o mabe na yesu eza neti ndenge makotozolo baboye ba peuple bazole la banda lobi wala bazo bino bolo ba kaka président zo chela biso soki couvre feu o yebi bien que saute mouton na no silité. Vous comprendre? Ba tenir compte à eloko wana. Saute mouton et silité, bateau ba travailler à 4 balonga tiango ba travailler kande na ville. Moi na tiango longa ville wana azolonga na tiango 5 heures. Aotambola makolo po yo la transport côté koleka des bonhommes. À 15 ans. Azol tambola makolo kolonga zandu ti première illimité.
akomi ozaba transport ndamu ndamu siko tango abando kende ndamu ndamu wana tia comme pas na bango embouteillage eza na débalom na niveau moko comment Pascal embouteillage na niveau moko sakana te boye bisanga bandeko tango ba ocha 21h non idée wana eza bien te toyebi ke ba infiltrer baza mais ezate ke na moment onde toza boye bacha idée wana po babando kanga peuple congolais à partir à 21h non au contrôler azana biloko nyozo tika kende fait au moyen oui na ba fait au moyen te ah ba infiltrer baza ebele bazokota tolobi bien bo banda couvre feu wana surtout na nzela bandundu oui bazokotela tu bazota kananga bazota bamboka ba intérieur kuna bazoya bazobimela nzela bandundu bango balandela nanu nzela bandundu bayamba po policier na biso une fois mokonzi ya mboka so pesi policier mboka oyo kaka alandela makambo ya peuple congolais akangaka ye na 21h wana vie eza nango pasi makasi madame Sephora akokomisa ngo shida na ye oui 21h mono ata 21h wana atoza libosa lopango akangi yo ebele baza ba masasi na ma campagne kuna likolo ba biloko oyo toboya ngote toyebi ke bazocha eloko wana eza juste pote pona soki nini bazocha pona ba infiltrer baza ebele bokoti pe toyebi bino ndenge bokomi bato mabomo yebi ke bakangaki moko na lemba na de munduki na mbeli muto aliboma na munduki na mbeli boyeba ke ba plan na binyo nyonso bozobongisa ata boye na ndenga ba fourmi oui ekokoma démasquer parce que nzamba olinga ngoli susu te nzamba zolinga ngoli susu Congo eza sacrifier lisusu te na maboko ya mutu moko boye ou bien na zunga mutu moko boye balola kango te eza na maboko ya nzambe azwi yango en charge et akolakisa bino ki aza nzambe ya peuple congolais ozomona madame Sephora yango wana oui. La blague diva to mon to zelato informateur oyo tata ekola lobaki ete akosila ko nommé formateur mais to moni pe to moni na actualité ya dans 48 heures formateur a aussi là ko nommé mais to moni Lambert Mende asili ko loba ete il faut éviter de donner la nation des remèdes les remèdes purs qui est le mal dont elle souffre to éviter soit le biberon point par rapport il y a nomination il y a informateur qui souffre Lambert Mende to président population quelle population Lambert Mende lelo vraiment Lambert Mende madame Sephora nakolo bela makambo Lambert Mende trop te Lambert Mende mawani nyakoyo ke la peuple congolais Lambert Mende banda toyeba yo Lambert Mende vérité nini yo soloba pas nini soyoka ya peuple congolais vraiment pas nini vraiment yo soyoka ou bien ka lelo ndo soyoka papa président économie na formateur et ko sala biso bien toza na posa na ngompe na mboka na ngai papa tika botika ba bêtise wana botika ba pongyo bo bandola lisa biso toyeba kite toyebi na ibisa bino siko fachi beton za so na deux ans za ko la bébé moko abotami siko biso to landaka nde parce que biso toza baleki na ye to landaka ye na sima kwa yango bomoni ke boko ka biso te boko ka biso te madame Sephora eza pona 500,000 francs te mais to moni ke aza muto aye tala eloko moko na sepeli nango lelo ntango na otala campus ba étudiant campus lelo ba komi olala pe bazoyoka solo moko ya propre siko muto abongo ntango yozoya po yebisanga ke population ko bela o boy non papa tika biso akonome ko banga ta konome bino nyonso nde bozana bozo ebeloko bozo banga yo sala musala bien ozo banga nini ko banga te ozo yoka tomoni pe FDC ya ba tu kwebo asili ko récupérer ba député na nyonso basili ko zonga na ngambo eyebana ki keza ba député na ye oui vie asala musala ne malamu a dépensa ba mbongo na ya bimisa batu mutu ezate ke ngana boti mwana na nga lelo ata mwana leki na ngai ngana obokola ye ozo comprendre na obokola ye mais minerval nyonso nga mutu na futi nyonso ata ko papa na ko ya ko réclamer na yebi bien ke na ta moko boye aoyeba kaka ke so eza pona papa oyo te ngana lingana bima te c'est normal baninga ba moni ke côté toza awa tozolia kaka mabe toza mabe malgré tozolia bien mais quelque part eko déranger bango oui conscience à mutu et ça la ka ke ayeba ke on a ça les amabe atozo la kisanga na miso abatu te ovandi ko to vandaki otelengani mais o monika ke ko simba te fozo ngana makolo papa lipambo lia papa pe ça la bien ndenge to yebi parce que vie wana aza père na bango tout balinga ki peka ba kende ndenge ba kende ko bando meka tellement peuple congolais za kana posa kozo ebele mbala moko de 0 azo sauter de 0 a luka comme à 200 ayebi ke 1 asotaka 1 asote 2 ok so sote ba 1 na ba 2 wana bien te yeba ke kozonga ti na 0 ndo bandeli 1 2 3 4 ti okoma na 100 vaut mieux ko banda kaka oleke ozala na retard ya komata après ko ya kozonga ça n'est pas bien
La blague d'Ivatomoni pe Janine Mabunda azo saisir justice par rapport à ce que ndenge basile kolongola na isiko ezaki ya na ngambu ya Assemblée nationale to éviter mesure wana to nini makanisi wana o ya ko saisir justice par rapport ya poste na o ezaki na ngambu ya Assemblée nationale to lukato zo intervention. Oui, Madame Sephora, Madame Janine Mabund, yendenga zawana nzamba limbisa premièrement. Pour misala sala ki wana amimona kika yenzambe amimona kika akoki amona kika ndenge zalaki ke c'est moi qui dirige. Ngande na bali ndenge babando loba wana yango moni chef de l'état lobaki na bako finga nyonso peuple bando finga na koloba nyonso babando loba amoni ke ndenge za wana moya sala sous autrement ezate andimi nyonso wana yango abimisela ki bino na poisa madame Maboun omoni balandela ki epona ba rapport ya ba mwa bando ça fa pesa rapport et pas chef de l'état bando pesa te tozozela bando ya te batike ba convoka ki batike peuple lobby eponi batiki eponi bat non Fachi Beton ngala mona ke calculatrice mais oui azobet atikelio ba pourcentage atikelio mais tango obet abimisela sali moins ko se retrouver na zéro ndo moni Mabunda se retrouver wana yemoko akangami na propre piège nae na propre salité nae moko oui ozomona non propre salité na yo moko bakangi yo est-ce que ezali kambo ya kokende o saisir justice ba mama wana ozangi musala kosala et puis tant on ba longola Jean-Marc Kabundo moni akendaki na kimia. Et pourquoi pas ne pas partir? Na kimia mais comment na Jean-Marc Kabunda na makambo etali pétition à Janine Mabunda to mona ki pe mingi ande ko sala be fort ko tinda batu pe to vite saki la ndenge ya kanda to ya rancune comment wana ndengo zo mone wana yo moko yo ka babenga ga aza 200 500 giga pona ngai na matiseli kimia na elobaka makambo ebele omoni ndenga za wana to be ala ta veste azalo azawana kobosa na teka za combattant atindi batu te ba se retrouver na kati ya palais du peuple wana ba infiltrer déjà na kati abimi batu bazovanda ba yebisi awa ba infiltrer baza to moni batu bakoti na ba machette abimi azokendo tuna la police na biso bozo pekisa ba onyo so bakota mais kuna na kati déjà batu boye bazali akomi olo belende nga lobaki wana atomboki alobi mbozo pekisa kuna baza banani bakotaki pe ndenge nini mais akotisaki batu te ndenge population ndenge mokili komona wana mais eza bongo te aza mutu moko yebi ke Yesu asali likambo batu nyonso bakotalela yango moni asala makambo ebele na réserve avandaki kimia omonaki ba député na batu mususu ya PPRD na batu FCC ba yelaki mupanzi qu'est-ce que tu es venu faire ici mais ça congolais a côté na palais ya nini palais du peuple siko mabeni ni bango ba monaki présence na ye et dérangeara bango trop vous comprendre présence na ye dérangeara bango trop à cause la ne sengo po nini so balongoli Mabunda et somoni pe ba ozela tambo mama oui tambo mama fois démissionner maman ako asala nini oyi bien loko na mona na benga na yebisa ko ke eza na ngolo ko la batu mo boye eza kindoki magie to eza nini esalaka bango oyebi place wana po nini ezosalanga pasi komona papa lokola ntambo mwamba alemi déjà mais ya ba jeune oyo bazawa bazotelengana bakosala musala wana bazwi mboka na bango na maboko ba travailler pembeni ya président na bango malgré président na bango azana mukolo atandenga azana âge ne wana so 50 so combien bazalaka pembeni balandanaka pe vieux moko à 50 ans diriger ba petit moko bazo diriger ba vieux moko boy mais ça te ke ba monaka papa mukolo boy depuis kaka bino na bino eza nini non eza ki pardon te eza lolenge na ye ya kosaliwe abando pesa nde basala mais pas mère wana ndenge mama Denise na pesi mbote place oza pona respect moko za nango mère azoboya ne vieux asala ndenge abando sala wana via koko ya komine déjà mukolo mais vieux ba respect wana na éviter to yebisi bango 9 mai baluka 6 ndenge zala kaka so 6 mai baluka 9 ndengo mona ki komaki bongo mais vieux démissionner no kaka comment na place no kaka osala o préparer vieillesse na yo vanda na kimeti ko belisa mitu tikela biso oui atika biloko ne koma ya ba jeune koma ba vieux moko boye aza déjà mukolo atika baza ba mikolo moko ba travailler pembeni ya mwana muke wana torturer bango alongoli bango mayele na bango nyonso qu'est-ce qu'on peut dire bato est-ce que ba vieux ntambo eza ba vieux bata ya Mobutu
Oui, autorité morale à autorité bango ba morale na bango nyonso alati yango matisi yango avandisi yango ye moko azi ba idée na bango nyonso siko bakabeli bango sikoyo mayele na bana ye. Oya oye so azala mayele oya yo na pesa bango siko azui oya bango. Ozomona ba vient ta mwana bazalaki batumo boye talaka viaza na libanzi. C'est-à-dire amuto ya mayele azam mais akomi nyonso autorité morale koloba yango ya ko sala ngo kaka zondima ezo sala nga pasi vie démissionner no kaka préparer vieillesse na yo vanda na sans été ndengo lela kamwani na yo beta no mwa champagne no ndengo linga melango vanda préparer vieillesse na toya to mona boke toyo ka kokoti makala lokola jamal bien te vanda démissionner tika makambo to moni keza bien te bo mikolo botika s'il vous plaît. Union sacrée, bazali cause la démission ya Ilukamba pour que ezali vraiment très attendu na bureau ya chef de l'État. Mais oui, toyoki pe que sénateur sortant, ceux qui sont sénateurs à vie moko alobi o nani na de presse azoloba mais toyoki ka ndenge ezalaka o azo senga yepe azo tika déjà démission ya ntambo ya nini Ilukamba mais na ebite ko salima ndenge nini po toyebi makambo na ndenge ko zalate yango tozo senga Ilukamba pe a démissionner pour salir le côté Pepe oui wana Pepe na biso a démissionner a salir le côté Pepe vanda non yeba pete non comprendre te so monique place ezo simba te oza papa bana wana baza bana no solo la sko na ndenga papa na bana ne tala mwana na nga na tambola ki mabe bien sûr na sali mabe bien sûr mais ngai na tiki place o luka batoyo boko travailler na bango na makasi na yo yake okotinda yebo yake yo tindi boyake inga déjà na lembi mais moi salaire na yo moi eloko na yo kotaka na poche no c'est mieux oui. La blague dit va tomoni pe ndenge tata école siliko décider et que ba renvoyer reprise ya ba cours ultérieurement na date moins ultérieurement comment na kela ndenge siliko banana na retard et puis na makambo ezobima o n'attend au moni on te idée wana vraiment peut-être ça vraiment bien ça vraiment bien mais ça bien te ozoka madame Sephora to sala na bino émission la fois passée na lobaki batika makambo classe oyo ndenge to stoko mi boye to bandata na janvier bana bavanda rabo to banda na janvier to yeba nini to kosala na boyaki yango madame Sephora na boyaki yango na lobaki soki bakonzi bazoyoka biso to bandela classe kaka na janvier po token po so to vanda ti moment lelo décembre lobi janvier sikoyo tango bana ba otika souvier to futi déjà ba minerval po bana ngo bazwango na ba classe yango to lobi gratuité wana bazobundise pa bandoki wana na yebiso to sali boy basera fala nyonso to pesi ba $100 to pesi oui oh mama $100 wana nanu yo yebi ko zoluka 50 élèves mais ozozo nanu ba $10 au moins ya 200 ou 500 élèves et après quand on avait besoin que 55 élèves ou bien on avait besoin seulement de 100 élèves ozoyoka nyonso neza ko nyokola ba parents OK to bandaki atata ozalaki ya kofuta no okende nini o komisika ka mwana apesio bulletin na ye osombi biloko esengeli kosomba mwana koti classe obandi ofutaka minerval mais avant mwana kota il faut $10 ba $10 wana to dépenser on to utaki na confinement to sali boy na corona o ekangaki nanu biso te to salaki boy mais lelo tant bolo ba susu boka nga classe ti na date boy wana mukonzi pardon il faut revoir makambwana parce que ba minerval to futi s'il vous plaît botika makamwana bana bakende congé bona nena Noël ba fêter bazongi classe na bango ba bando kenenga na ba masque ti lelo bakenda kana ba masque pourquoi ko kangana na ba classe et puis bana no balimbisa biso ba toto futi ba minerval ou bien ba ko cha place moko boy ba parents bakenda ko zata ne fils que $100 ou $200 non ceux qui kaka mukonzi wa kocha place moko to bando kende non au moins makama ona yebisaki yo ceux qui ba kocha place moko to bando kende zata $200 ya pamba ba parents muneti bo futaka bana ngo $200 ata $100 mais oui parce que ngane na boye banda confinement capital esila nyonso esila siko na bundani tina pesi déjà avance l'école il y a $200 ponde basengi biso siko kata na kaka boye ka pona 2 mois bana batangi madame Sephora nango zongo lisusu na ofuta ndako na osala nyonso eza pasi boyokela biso ba petit peuple mawa botika makamwana bana batanga ba continuer s'il vous plaît
La Black Diva, tout le monde qui peut le député Molian Dengasile Kolobaki, Basile Kozombo, Baremetaki, qui vont son moko, et à moi et belé pour que ba voter, Tobako et Sajanine Mabunda, Bamsus Bazo été le président de la République, qui convaincre Batna Jeep et tout. Les ont dit, c'est pas exact que le vraiment ming tout le cas, au moins éclaircissement pour la faire. Na invité papa Molière, na Aza vient à Ngana, mingi, mais na invité. Vient à Ngai. Ata bino moko to loba si makamayela ngo efo ezalaka mwa muke wana efo ezalaka yo osali musala so ozwaki mbongo biso toyebaki te ozo comprendre mbongo ngo euti wapi pona yebite na moma o mbongo ngo ko uta wapi ye moko alobi o mbongo kote mbongo eutaka toyebi c'est-à-dire ezana kote ya zalaki wana nde kote opesi bango mbongo yesko olie asala campagne pona mabunda tikala asalaki campagne po mabunda kende ozo comprendre tolia mbongo eza ya mboka aza vie toyebi aliende mbongo o ba pesa ki po ba convaincre bato ba voter mabunda tikala siko netema ya mona ipeke to eza na ngolika mwanzambe e baluki kaka ndenge tozolo be baluki ye amoni ke moyen mabunda tikala o ekozala te ngana lesa nanga ba o to kende na ngambo eza na problème te madame yango to lobi nzambe ka balula makambo député à FCC bazali kolonga ngambo FCC ndenge bazo changer peut-être balani parti plutôt ngambo eza bénéfique ou comment yango na ebisa ko na ebandeli no baza bato so comprendre que oko ya pona ko sala musala pona peuple et kozala bien mais so ye na makanisi moko boya koto uti okoma nanu place wana oyeba nini eza na kati nzamba confondre oyo kokufa ata na pongi odie na yo mais so ye kaka kokota ke ozongi oye na parti po osala majoritaire ya mboka na bino ozala kaka mutu moko bote po na libumu na yo po na famille na yo politique po na yo moko et kozala bien te ozo comprendre madame c'est frère mais so bazongi ndenge bazoya wana ndenge bozoya wana bozoya na majorité na bino ndenge bosangani bolongwe kote bozala ki boya na kimia bo travailler na mkonzi ya mboka na idée ka ya mkonzi ya mboka po ya za autorité morale te na idée na e kaka ya ke peuple congolais akende liboso nde bien mais pambaka boye bakozonga ndenge bayaki pe bakomona pe babungisi na o bayaki nango fidèle tournon to vraiment na suka émission na biso mo na mboka la Black Diva to ko to zo moment de les faire et puis pour na bato baza contacter bakozoyo nde oui madame c'est frère yo moko ebika ndenge zalaka bana mboka na sepeli mingi bomoni nga lisusu lelo na lingi nde bo finga mingi po ba vie mata na sali émission mingi po bo finga po bo mesana bo finga po e mata bo s'abonner massivement avec Sephora Queen bozo zo ba information pas moi na mboka o aza 100% congolaise ya ko defate talakaka nazo pesaka merci mingi na baye nyonso ba souhaiter nga joyeux anniversaire lelo na baye ba souhaiter nga te yo mto yebi siko tango landaka o s'abonner mbala moko o souhaiter kaka na numéro yebi wana déjà ezalaka déjà kuna eza 081 48 52 726 na kobosa na kopesa chaque mbote te parce que ceux qui bango ba moninga boye eza chaque mto akotaka nga na bandango na bango sans permission na pesi mbote na Samaton Bibende mobali ya mbinga talaka yo na pesi mbote na pesi maire pe mbote na pesi palais mobimba mbote na bosanité Alembole la président Trump congolais malgré olongwe mais olobi yo tikali ka Trump congolais na États-Unis Richard Mwamba na pesi pe ba boss na yo mbote po bango pe balandaka nga na boss na nga ko pesa bino mbote na pesi bino mbote bye bye po na ngai tokabwani yao fidèle internaute na comme vraiment na suka na ko boss na te chaque caméra na sima caméra Mike Luzia de papa no monde te bande ko balanda syndicat télévision bo s'abonner pe bo panza basango la bande ko bazui temps ya ko yamba yango te to mona vraiment na mbala sima bye bye.